na tendresse dibinga zem ko na tendresse tendresse to benga na mukosi ko to suka na tendresse ki jour matanga OK na mona mo kala jour matanga ndeko na yo ko ya tika inga te ya za ko ya pa chaque jour ya chaque jour donc to koki ko zoate moi aime sous peut-être pour na mabe moko obosa na bolamu wa mutu nyonso asala c'est ça ngana naza mutu na raisonnaka on se comprend na mutu na raisonnaka naza mutu teke esali bemba moko kwa te na bongo te nazaka pa na pe nakapa na kimia très bien et tendresse na yebi aza mutu azua tendresse oh dibinga tendresse dibinga na yebi ki aza mutu yazua mais asa mutu nanga mutu na yo on se comprend mutu nanga na yebi ke soka kena ngo boye na yebi donc na okende te na banda ko kene na ye tendresse yo tali nini non wana ezanga te pe bato bazozela ngo bakozwa yango te oh ni yo na tendresse o bazozela nga na TV na ba tendresse olobi nanga boye pona nini bakozwa ngai te na kosala yango te nga naza mutu te ba influence saka nga na bongo te OK on se comprend na so pe ba appel tu peux tendresse ko kende no boye boye na bibotike la nga na ye na yebiye regarde ba souvenir na yebiye ko bosa na mutu te ka pona mo libem o même mabeto za na mukili mutako selo bola mu mingi ka eloko moko erreur moko asali obosani nyonso wana ezanga te nga naza bongo te nalingaka ye nalingi ye nalingaka ye nalingi ye donc ba kisongi te ataki songi ata boloki na TV azande na problème na tendresse il facile ça na tendresse allez kalo ba tendresse na kolo soki bozo zela yango regardez ba souvenir bozo yango te chaque jour ayaka azalaka nanga tout le jour et que ba souvenir ozako ezobakisa toujours bolamu parce que mutu facilement on a côté bloqué moi ozo comprendre abosali ba bien fait mais ngala kosala ngo te pona kaka moi eloko moko muke biso soto yebi tendresse azaka les chocho ozo comprendre esika likambo ngo bimeli na yebi nanga te tina nina bimisi yango OK siko ngana ke kamba moko na ida TV non ça ngote et puis qu'il a remarqué car va frère bolingo le belenga na décembre wana c'est comme si on continue nango juste pour cette année na mo ba réconciliation bello ça c'est très bien au moins na mokili même là ngana vandaka nazo mona ke bande ngana bande kunanga tuza moi boy